Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon début de la semaine, la bien sur Balandia magazine KNB. On est sur les baquets comme la bino ba vraie réalité à vie à Kinshasa. Directeur Yaba service en charge de la lutte contre l'espionnage de l'Agence nationale des renseignements ANR. Mese Léon Lukaku na tongo ya lelo lendi bakutaki ye ya kokufa na ndako na ye awa na Kinshasa. Liwa moko ya kokamwa mingi presque na ba même condition que général Delphin Kaimbi. Oyo ekomi normalité toyebi te soki tobenga yango nini. Tout fondation na bisi ya mokolo ya lelo na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na États-Unis esika azwaki maloba na conférence ya AIPAC 2020. Annoncé que RDC etikali ma morale na politique ya États-Unis pe abakisi que ambassade ya RDC na Israël ezofongwama. Polanda extrait oyo Natasiata a sélectionné pour na bino na français. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. Après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. Dans le même ordre d'idées, il sera créé une section économique animée par un personnel de haut niveau ayant la mission de promouvoir les relations économiques entre les deux États. Notre ambassade étant à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville béni de Jérusalem. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et de la technologie ont toute leur place dans mon pays qui s'étend sur 2 345 410 km² et plus de 85 millions d'habitants, mais n'exploite encore que 10% de ces 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, une partie infinitésimale de ces ressources en eau et de ces ressources minières estimées à plus de 24 000 milliards de dollars. J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples. Chers amis,
Je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les États-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour le peuple d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sommet africain de l'Internet et Zosalema na RDC na fin mars. Opérateur ya télécom na fournisseur nyonso ya service Internet, bazalaki ensemble pembeni ya ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba. Kofandisa Masolo. Bolanda reportage ya Hérité Lupojina Natasiata. Préparatif ya sommet africain de l'internet et bandaki déjà. Délégation ya association des fournisseurs ya service internet na opérateur télécom nyonso basanganaki autour ya Augustin Kibasa Maliba pona kofandisa makambo kitoko. Conduit par président Laurent Tumba, délégation Oyo Bayebisi ministre de tutelle na bango ke eza honneur munene pour la première fois RDC et abrité Bamasolo Oyo. Sommet ya Télécom Oyo ekosangisa ba acteur nyonso ya télécommunication, ba opérateur satellite, ba opérateur ya fibre, ba opérateur ya ba gestion de nom de domaine, ba acteur nyonso ba intervenaka na nouvelle technologie de l'information pe ya communication na batu ya cybersécurité. Masolo ekofungwama na Kinshasa na fin mai. Pendant 2 semaines, ba formation ekosalama sur place ya ndenge na ndenge na ba spécialiste ya internet ya monde entier. La corporation s'est réunie, la corporation des opérateurs de télécommunications et ISPA DRC qui regroupe l'ensemble de ces opérateurs. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour lever les options sur l'organisation du sommet africain de l'Internet qui va se tenir à la fin du mois de mai jusqu'au 12 juin. Le sommet africain de l'Internet est une grande messe de télécom qui réunit tous les acteurs du secteur des télécommunications. Je peux vous dire ce matin que les opérateurs ont décidé d'accompagner l'organisation de ce sommet et donc bientôt le sommet africain de l'Internet se tiendra à Kinshasa. C'est une réunion des opérateurs actifs. Il ne s'agit pas ici des événements événementiels, non, c'est de l'activité. Il s'agit de la formation. On forme des gens, mais on forme les gens qui connaissent déjà, les professionnels. Et deux, les professionnels se mettent ensemble pour discuter de la vision sur le plan continental et selon l'évolution des technologies dans le monde. Awa ministre Kibasa Maliba na ba opérateur nyonso ba se décider ko tombo la bendele ya RDC na makambo ya internet et longona président Fachi ba professionnel ya secteur baza ya ko sepela pour RDC et koti parmi ba grand ya Afrique na masolo ya nouvelle technologie pour na développement na biso pe ya Afrique mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco pour la souci à kosunga peuple congolais azoko ba komemela biso ba vrai produit na ye amemeli biso lisusu super glue Simba. Beltexco toujours proche ya peuple congolais auti kotia na marché gamme ya sika super glue Simba col oyo ezali transparente ezali kokole na quelques secondes ya pamba ba pneu ba sac ba tasse atape ba jouer ya bana na biso. Super glue Simba est résistant à la température extrême okoki pe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato. Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue Simba pour ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo eko servir moto nyonso a ko utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco a memeli bino pona ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali kote kama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa.
somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glusimba okozala desi ata soki moke te. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango ayeli te. Kinshasa et l'équipe partout. Fally Ipupa abetaki vendredi 28 février oyo eleki na Bercy concert esali suka na polémique na bakombata. Après plus de 10 ans, il y a interdiction, il y a un concert dans l'espace Schengen et pas il y a un combattant. Vendredi 28 février 2020, Ekotik a la marqué pour Fally Ipupa à Betty Bercy. Sous fond, il y a contestation, il y a un combattant. Comme prévu, public et répondre puis autour, il y a 21h après Gaz Mawe Tena Robinho. Yemoko Fally a presté na plaisir, il y a amour et musique. Drapeau ya RDC et Pépi Lissoussou na ba grande salle ya spectacle européenne. Et Lingi Kolobak, il y a évolution. Surtout, bravo l'artiste pour le courage de réussir là où tous ont échoué. Kinshasa et l'équipe partout. Na Bruxelles, Nyoka Longo, na Zaiko Langa Langa Pe, babete qui samedi le 29 na cadre ya 50 ans na bango et Yinda Kimabe. Un jour après concert ya Fally na Bercy, Jossar Nyoka Longo na Zaiko Langa Langa babetaki na salle ya Beaux-Arts ya Bruxelles na cadre ya 50 ans na bango. Nyoka Longo azongisi public ya Bruxelles na ba nostalgie ya Zaiko ya kala depuis création na yango.
Génération Mama Siska na eyenga bayokaki pour la première fois pe babinaki ba danse oyo bamonaka kaka na musika. Musique ezongi na poto, il est temps ba combattant ba aborder manière pacifique ya ko revendiquer po menace et botaka kaka menace. Mutu na mutu asala musala na ye, musicien pe alia na motoki na ye. Toujours na masolo etali concert ya Fally Ipupa mobulu ezalaki plus na gare du Lion esika bakombata batumbaki mituka ya bato mpona koboya ndule. na babilamba donc babotolinga ko boti na lataki babwaki yango chance na ekine eloko musu na sac donc obetami vraiment. Bango tembe bisonko o soit disait beta ma combattant bani mabele banomela maye moni maye léger mabele feli croquer. D'accord. Ici c'est la vice-présidente de Fally Ipupa qui vous parle, Laurette Compensant Béret Rouge. Boabana. Ils sont les combattants. Ils sont où? Je vais faire du sale. Bomoni badega oyo bandeko bauti ko sala awana gare du Lyon. Ils allaient plus grave que jamais. En tout cas, Sikoyo, en tout cas, ils ont passé. Ils ont quartier Mobimba, Bozomona, Bascouter, Nyonso. Ils allaient vraiment briller. To Katsape Nangam Bokuna, Bozomona, quartier Mobimba.
ils allaient vraiment briller à fond, sans toutefois vous mentir. Tous au cas de ça, bon mon andenge bas scooter, ezikami penda andenge à liboma. Ah ils allaient na tongo ah bozomona, tous allaient ah na tongo na gare de Lyon. C'est pas pour rien, bon mon aki lobby, la gare de Lyon était fermée. Vous voyez? Nous avons des dégâts. Oh, il y a Salami Awana gare de Lyon. Ils allaient à 1 kilomètre dans la salle Bercy et Sikawa puis Fali Ipupa à Bétail concert naïe. On a qui plein à craquer lobby. Vous voyez? Ils allaient vraiment mawapo na bande konabiso na comportement ya boye na mboka mopaya. Na mboka mopaya. Comportement ya boye botala ba mituka botala ba dégâts oyo bango ozomona ba dégâts oyo nyonso ba mituka ezali ya kozika na kati ba scooter ozomona ba bruit de bus nyonso ezali vraiment pasi. Natil Okole, journaliste à Digital Congo, oyo accompagnaki Fali azalaki pe agressé. Violence oyo na ba combattant to éviter ceux qui te kosuka na yango wapi bandeko. Bota la journaliste ya chaîne Digital Congo na Kinshasa, Natil Okole akutanaki na ba combattant, bota la niveau azul aux apps boza na IDT. Nzoka nde bakombata pe bazalaka miyibi kutu bayibaki chombo na ye melokola ye moko azali en bonne santé alobaki pe boy. Voilà, mon frère ami va bien, NL, tout le monde s'inquiète hein? Non, ça va. Donc on était avec des énergumènes. Bon, l'autre Ezaga toujours où tu soubas sur Melainini. Soit Bokele ou Masuba Tana, c'est que ça fait donc ça m'a frustré, c'est pour la toute première fois. Maintenant on attend 20 minutes on a poté, allez-y comprendre quelque chose. Voilà, donc on a poté ça fait mal et puis ça lui m'a bien aimé. Bandeko ba combattant boyete, boza ba congolais, certes, boza na ba raison na bino o ezosenga ke bosala ba revendication oyo, mais ti na niveau ya ko beta batu boye na ba innocent, mabe makasi boyete. Claudie Siyor a lancé un message na ba combattant après ba dégâts oyo et salamaki en plein Paris. Franchement, je viens de voir les images de poubelles que l'on brûle à Paris, aux abords de la salle de concert où doit se produire Fali Ipupa. Franchement, mais à quoi vous jouez les gars? Mais quel est votre problème? Vous vous en prenez à un artiste? Il y a eu, depuis des années, des actions des uns et des autres. Moi, j'ai donné la parole aux combattants pour qu'ils viennent expliquer. Oui, il y a un vrai problème en RDC. Oui, il y a encore un problème qui perdure parce qu'à l'Est, rien n'est réglé. Oui, vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison de ne pas accepter l'inacceptable. Mais vous pensez que l'acceptable, c'est d'aller empêcher un artiste, des artistes de faire leur métier? Un artiste comme Fali Ipupa qui donne de son temps, qui donne de son argent pour soulager la souffrance de bon nombre de Congolais? Vous pensez que c'est lui qui peut être décisionnaire dans le règlement que nous attendons? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein des communautés de la RDC? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein de cette Afrique, entre les peuples? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre dans la diaspora? Vous voulez encore ajouter? Vous empêchez des gens, vous les menacez s'ils vont au concert de Fali Ipupa? À quoi vous jouez?
Non mais, franchement, où voulez-vous en venir? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique de demain? Vous pensez que c'est avec ce genre de mentalité-là? S'en prendre à des personnes qui n'ont pas le pouvoir, c'est presque de la lâcheté. Pourquoi vous en prenez à Fally Ipupa? Pourquoi ne pas vous en prendre à ceux qui vraiment sont responsables de tout ce qui se passe au pays, de tout ce qui se passe en Afrique, de tout ce qui se passe dans la communauté, là, la diaspora ici en France, en Europe? Pourquoi est-ce que vous en prenez à Fally Ipupa? Continuez comme ça. Allez-y. Et nous continuerons à rester dans la merde dans laquelle nous sommes. Congolais, il y a RDC, na ba artiste pe ba réagir à propos il y a retour il y a musique na poto. Coup de chapeau na sepe na mama ça ba combattant bande na biso ba comprendre que ba konyo ko la bande na bango te ba permettre to beta vraiment biso lingi bango mingi souci bango bazara nango biso pe to na souci wana mais musique eza politique les roba faire souffrir biso suite aux aga riche na cobalt, diamant, cuivre, manganèse, tous appels riches na musique. Mais le bazolinga, tu pèses si monopole na batu mususu. Vraiment, c'est décevant. Mais na sepeli parce que yé a solo li bien na bango. Ba o msupe moi inquiétude de ali. Ba kitsaka na se. Toi ka bande wana bango. Si ma bezala ki punition ba pèses biso to 8 ans nango, to discerner nango. En tout cas moi berero wana to iba pende au bongisa. Amboka to mesana. Ba yaka déjà. Si ma bezala l'air bayaka oyoka ke ba toiseau menacer yango ah chez biso baye baka wezana biso bien toyebi bazana ba raison oyo sala ke biso peto betate ba lobaki toyoki pe msusu en tout cas toza penda batu soki ba o bazoyoka te c'est pas bien mais toyoka pe ba erreur bande ko bazoloba to me corriger pour musala ekene bien na olinga ndenge di cap la merveille bandi bongo et continuer ka bongo. Et ça bien. Bon. Et là, on ne faut pas comprendre que les artistes na makambo oh ya ba artiste te. Ceux qui bazana besoin ya kubundela mboka, ça bien. Mais ba ya na pembeni ba bundela on na pembeni. Que ba combattre biso, on eza cop na biso. Tant que ba artiste eza cop na biso, do ba bomela biso cop. Quelque part, bazo bakse sous chômage na mboka oyo Congo, donc ba bundela mboka bongo te. Va permettre biso tout ça activité na biso poto eza esika o efula ba musicien o esala ka activité ba artiste et musicien et kende bien l'auteur bango bazo kasser biso to beta kuna te eza ko boma biso penda cop donc ba bimisa biso na makambo wana wana lo banditi ba ivoirien bango pe na mboka na bango bana ba problème eza pe na ba ivoirien o baza pe na ba Europe. Maintenant, ba mon artiste na bango bayaka kuna na limite ke ba combattre bango pour pays na bango ils ont un problème. Neti biso ba joueur pe baliaka pe bambongo ba gouvernement. Bon, pourquoi ka biso ba artiste ne to beta na potote. Donc place wana vraiment en tout cas ba obule bien te. Papa na biso nyoka longo abetaki di cap la merveille pendenga beti en tout cas eza penda sengo makasi. Donc et continuer bongo batika biso tout ça la boulot na biso bango peni bazana ba petit frère bazana ba grand frère bazana ba cousin ou bazana ba artiste est-ce que ba comprendre ndenge ba comment boma art ya biso ba musicien oui c'est bien tala Fally Ipupa muta simbi génération na biso quoi donc ça va et ça lit bien ndenge mona mai à tenir au senga tenir donc ça va déjà quoi non polémique pena ku tout mais ma bende ya biso siko ba kinois congolais tondi marasko muningati entre temps tozala na biso to lobaka potongo ke simba fallait kei abeti azongi mais bato ba kokende sima fo bandima ke Fally mtafongoli nzela na me ba oboya pona nini nde balingaka polémique Fally Ipupa kei a signé manda chance masa na Robino amemi bango mikilia Fally abeta kilobit abupia tembesili oui aigle sala musana donc aigle vraiment c'est volé vraiment na bercy wana ya kitoko donc ba komata tika na biso si déjà aigle ya fongoli déjà nzela donc elo ça maso za souté de le très kitoko boketu soit disant que selon l'histoire to ki ke bateka na le pont na bino po ke poto batela via mama na za envie bundela mama ke bunda na este
ba généraux ya minene ba kufa pona mboka pona este ko wana osantike bitumba nyonso kana to la richesse ya RDC mine diamant coltan yoko bundela este ya na ngai oza pe ya na ngai yoko bundela este Natalio oza ya na ngai yo bundela este tika bisala sala oyo sala wana nga kusoki nga vraiment nga zaki Faci lokolo senti que Macron Faci toza babenga bango banani ba collaborateur so tokoloba Faci président RDC Macron président France nga pe na swala Macron service spécial ya France bazwa yo bayana yo bundela sko Congo nako kango vraiment o senti que passeport oni nako kanga lokwa yo ozaka na posa bunda pona Congo bundela nde Congo nako leto teni ya phare de so OK est OK bunda. Merci na bien bozala ki ebele ya kolanda édition ya mokolo lelo ekomi na suka kasi soki bosepele édition ya mokolo lelo tika topesa merci na Peggy Lungawa azalaki na nsima ya caméra na Natasi ata azalaki na réalisation kasi po bosana rendez-vous moko te ya kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no